Ancien charme na ye protégaka nga lokola lichombe na couveuse. Okomisi nga lokola rescapa naufrage Titanique. Kolinga na ya diama Gisele Umba Nana lobe yo mon amour. Téléfortifiant de mon corps en cas de rechute. Alingaka na bondelaka elokola bébé ya moi. Ekila monena pesaki nga ngumi ya suwa ye teo. Parce que nzoto na ye pete pete lokola na malemba. Kolina na ya diama Gisele Umba Nana troublé oh mon amour. Merci Gisele Umba. Bonjour et bienvenue sur Diamant Noir TV où ezali antenne na biso surtout ndenge tolobaka ya liberté d'expression et puis d'opinion. Awa na kati ya Diamant Noir TV tolobaka kaka où ezali vérité. Mais lelo bromona ki nazana basi mibale ya kitoko. Na droite na ngai nazali na Mama Bintou et na gauche na ngai nazali na Yemoko Brigitte. Mais to sola na bango to ba situation nini penza bango diaspora oyo bazo mema lelo na RDC parce que tension eza na RDC biso tozomona. Et dino image fungole la biso image vraiment pesa biso ba image ya kitoko po bandeko bazolanda to banda ko pesa bango bambote. Bonjour Mama Bintou. Bonjour Diamant Noir. Bonjour Mama Brigitte. Oui, bonjour Diamant Noir. En tout cas, peuple congolais de partout, bazola na bino vraiment na mokili mobimba na batu ya Burundi, batu ya Canada, batu ya partout na mokili bazola na bino lelo, bazali ne sengo tant mususu ya komona bino basi ya RDC, ba maman lelo ba telemi. Tokosola na bino totu na bino question lelo, comment trouver vraiment la solution durable et paix pour la RDC lelo ndete yango tokosola ngona bino et puis insécurité ezali na est ya mboka na biso lelo tozomona du jour au jour bandeko bazo continuer kokufa et solution ezali nini penza lelo pona biso to banda epa na yo Mama Bintou parce qu'ils allaient mbali boso mais j'espère qu'ils aient soukate pona bandeko bazolando un mot avant que to banda se présenter oza vraiment nani en deux mots na sepeli makasi Mama Diamant Noir kozala na émission na yo ya mbala liboso nga naza Mama Bintou Mulongo nazali présidente ya au Conseil des Congolais de France et d'Europe awa na Paris naza pe musali na bino po biso to benga na katoza ba serviteur ya peuple naza na kati ya ministère ya développement na promotion de la femme et développement socio-économique na kati ya lingomba otozwaki pona diaspora na biso oyo Mama Justine Kasavubu asangisa biso nga naza en charge ya ministère ya promotion de la femme na développement socio-économique avec le gouvernement mondial de la communauté congolaise avec Mama Justine Kasavubu. Donc après wana nasalaka pe na bamboka mususu donc na Afrique mobimba toza pe na réseau monene oyo tobengi AFAS Action des femmes africaines solidaires pour le développement. Wana eza kosangisa ba réseau d'association ya basi bao nyonso batelemelaka mboka na biso na Afrique. Toza déjà na plus de 13 pays représentés na kati ya AFAS wana tosalaka biloko ya développement durable na kati ya bamboka na biso. Ezaka kolakisa ndenge mutu akoki kokanisa ke oza wana poto mais eza sukate. Eza sukate makanisi nyonso il faut chaque fois au talaka mboka touti wapi tozokende wapi et puis tozosala nini pona mboka na biso tozokende wapi touti wapi tozosala ni Mama présidente tozonga pa na yo toye côté ya Mama na biso Brigitte batu bayebi yo mais bayeba lisusu lelo ozalaka penza nani ndeko mwa tuna kipe to profiter ko tuna nga nazaka combattante hein tozobunda pona mboka nazaka nga ka mutu donc ndeta en bref hein nazaka combattante tozomona situation bamboka na biso etambola bien te tozo obligé to se mêler kaka po to porter quelque chose hein pour ceux qui violence ezali sur au crier te donc oza bien te vraiment bolo bana moi mungongo ke bandeko balanda bino penza bazolanda bino de partout et dino image bongisela biso loko ezotela biso moi makelele wana po etika makelele po na bato bazotala vraiment merci
Toto na likambo ya RDC parce que poto banda penza na yango lelo situation actuelle où il y a RDC zo obligé biso ko tuna ngo. Tango zota la politique ya RDC mobimba en général. Commentaire ne kozani. Bon, commentaire nanga to nde tozota la Congo, ezo tourner ka ezo tourner tout autour ya loko moko. Donc changement zati. Tozana biso tozo zelande solution. Hein, tant bato bazo marcher, faut na suka na solution zaba. Ezate bato ba marcher là bon aussi ça, bon kenema mutu na kena ye solution zo zo amate. Siko to ye poto solo la makama mboka to bato ko sa nene poto pesa solution na makama mboka ezo tambola te, to permettre quand même avancer. Autokoza ka stationner ici na situation mon côté. Situation mon côté zo tambola, donc on a besoin de avancement. Moke s'avancer. Donc tant que la RDC zo mona ki telemi lelo. Et ça, à côté de ma situation, à côté de ma situation, 100 jours, et ça, à côté de ma, pour ta 100 jours, 400 jours, il y a belé. Et ça, quand tu es sur les motos, et ça, il y a des à côté, il y a des bandits, la situation est zati. Tout ça, on a sur les motos. 3 mois, on a fait ça qui sont passés à l'eau. Est-ce que tu as besoin de solution à l'eau? Sur des motos stationnés, ton côté à côté, après, sur les motos, ça qui mine. Et ça qui mine. Il faut solution, il faut les hommes. Ok, to comme à côté solution, tozong à côté ya Mama Bintou, en tout cas les loba peuple congolais baza pe na besoin ba yo ko mingi na diamant noir. Mama présidente to tout na yo nanu. Lelo tango otali RDC lelo o monaki to moni bandeko bazo tambola bazo marcher. Ezalaki to bandaki na likambu ya Rosa Malonda parce que élection 2023 ezoki mambango. To moni bandeko ya UDPS ba marchaki et dernièrement a bandeko pe ya Lamuka pe ba marcher. Balobi baza d'accord te pour na élection na. Maintenant yo tali ba marche wana no surtout eleki peuple abimi ebele lecture na yo o sali lelo na makambo eleki ezali nini. Ngai na makanisi na ngai na sepeli déjà na lingi na pesa longonya déjà pour la population parce que mutute akoya ko récupérer marche ya peuple congolais ezala yaye te peuple wana tokanisi vraiment et si ezui nanu maturité moko oyo ezosepelisa biso ata toza na musika mais maintenant problème nga natalaka eza crépuscule ya groupe ya batu wana balingaka Congo ebonga te nde batu wana toza na bango problème po eza kaka problème ya volonté politique batu balingi na bango changement te mais balingi kaka bazwa baposte wana bazosala musala moko te mais balingi bazala na basalaire ya musala wana baza na ba trop perçu ya bambongo peuple ezofuta bango po basala musala oyo etaleli mboka mais bazosala musala moko te bakendaka na bango lokola ka réunion moko ya bamuziki bazozela kaka banomination ya baposte et puis esili mais quand il faut parler du travail accompli tozo mona mutute na chantier to mona kabangote donc il faut kaka total la soki possibilité eza mais tout ça solo la bien position eza wana tozo mona bango ba leader bazo telema pe batambola ki kutu na batu na kati mais bango bazo sala ka ba cercle vicieux ato tamboli soki ozongisi ka makanisio ya kala o tamboli po ani o changement zo mona ate donc biso to lingi soki o tamboli o pesipe avancer moko o changer pe eloko moko to monike tozo poussa na mwa muke poto atteindre objectif na biso nyonso eza Congo eza la libre to lobele yango batu ya depuis des années 60 balelaki indépendance ya Congo sikoyo bazo kunda kutu indépendance wana to moni fête indépendance eleki lokola eza fête ya bibembe eza lisusu fête ya kosepelisa batu te lokola baza batu balingi pays na bango bazo zape yango po bolingo kutu ya mboka ebosa mama eza ba stratégie moko diabolique mama eza ba stratégie moko ke soki basali wana après mutute ya kolinga Congo pe Congo ekoteka makaka facilement boye donc tokomika batu tondimaka makambo nyonso donc bazo mema biso na bazela boko ya ki facilité moko boye ya koyina mboka ya kozala na bolingo ya prochain te ya kozala na bolingo ya Congo te et puis to bandaka ko mona ngo normal
après bazongisi kaka babétise na bango ya kala nde wana ozomona makambo ya baronsard ye eza bastratégie wana toboya depuis ba 2011 mais tala ndenge bakomi bamoni ke tondimaki yango babe lokola bandimaki yango tobandaka système wana bakomesana kaka bakondima yango mpe et après tokoti kaka na badile na biso et puis tokontinue kaka tozorenye mpo ndenge wana bazorenye bino bozobosana ke bango bazozwa basalaire mais oui mbongo ebimaka chaque mois tozofuta bango ngai naza na administration wana Paris nazolobela bango baza na trop perçu à un certain moment il faut zongisa mbongo wana soki osaleli mosala wana babengeli yo yango osala yango ozosala yango te mozolia mbongo ya salaire esalamaka te et puis on a trop perçu mais peuple congolais azali mutoyo aza même pas na $20 ya salaire par mois oyo baenseignant baza côté ya tozonga na motema toza na pasi na motema tokoya mama Bintu pona moni tension bandi ko mata yo déjà pasi moko tozongi côté ya mama Brigitte lelo bino diaspora basi oyo bozobundela mboka tango omoni situation ezoleka na RDC apport ya diaspora lelo ezali nini pona changement ya RDC kende liboso ya Ronse. Merci pour la parole aux questions Tuningai. Donc les appels à question moi au biso to manda ozela auto yeli penza na mama na ngai Bintu. Asa mutu monene zo mone awa na yambi ne sengo nyonso. Donc pour on a biso to yeli awa apport ya diaspora ezani une classe politique nyonso photo virer bango. Il faut tout virer tout le monde. Que ça soit les musiques, que ça soit Bemba, j'ai accepté inacceptable. Bango Nyoso, na Félix, na Kabila, Bango Nyoso, na Martin Fayulu. Dans l'opposition, on est en opposition. Bango baza ba accompagnateur. Na ce que baza ba consommer tout qui nous ani, ba comment aider hein. Baza ba consommer tout qui nous ani na mutu bundela eloko na ye. Au moins était temps ba ye. Ba peuple balandi bango mutu bakanga mboke bonga te biso to ina mutu asika o tozo proposer bino boyebi pe asa président ya diaspora to pona ki so bolingi te donc bolinga te yende donc à la personne de madame Poyo Justine Kasavubu oya zalaki mwana ya président boyebi déjà madame Justine Kasavubu avant na Belgique yende to biso na diaspora to poni parce que biso to yebi azana batu ana nyonso azamwa sama yele a osa même ko démissionner parce que na mboka na ya Congo comme démission ba bien outil donc pour na yé à mon que tout va mal donc il y a rien qui marche il faut que je démissionne parce que si on a démissionné ba tout le monde c'est qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas donc il y a aligné na été donc moto biso to yele bino bien so to poni et ça Justine Kasavubu ya on est biso donc classe politique il faut ça la changer pour mboka na bonga faut pas changer ba tout wana nyonso ba changer ba nyonso na Kabila na Tshisekedi doit vendre ici Kabila na mboka na biso faut ko virer bango to pesi mama Bintu a continuer pona mona zaki na maloro bakisa mais to tiki ya bakisa pona likambo to tuni apport na bino basi ya diaspora to ko pesa yo peti to zongi sikoto basi ya diaspora ba moni vraiment retour en arrière de Kimingi donc ata oza na kazaka moko ya kala olingaka kaka ozongela kaka bakazaka wana ya kala à un certain moment jeunesse ezo tosi tolembi komona kaka mitu wana komi na android mais bazozongisa biso kaka na biloko wana donc epola avant même baloba toyebi déjà baplan d'action na bango ndenge esuka oui après bamarche wana bakokota badialogue après dialogue babandi ko préparer ba 2023 mboka ezo occupé ndenge ni bozo lota ba 2023 wana eza liboma te bazola sikoyo biso tolingi ata to changer na donne wana to tenter na mwasi ye mwasi na kimotema ya mama akosalela mboka lokola mwasi lokola mama akotala bana bashege ndenge baza wana des fois na vandaka boye natalika ba député wana na bi balekaka na nzela nini soki bazomona pasi ya peuple congolais te na février na komaki na Congo mais ndenge bana shege bavandi wana
okoki kotelema te ata oza na 1000 euro te okotonga kaka ata ekole diaspora ezosala makambo bato nyonso bazomona bamama diaspora bapetite association bazokende kosalisa baekole baaveugle baorphelin bango na basalaire wana moto akotonga ata toilette kaka ekole namona ete na ba 37 ans ya lutte ya combat lakisaka biso baaction na bino badiscours wana tosi tolembi yango makasi tolembi sikoyo tolingi topona bato oyo baza avant même bakoma na baposte il faut déjà totala baaction basala avant omoni expérience oyo tozwi déjà ya kosangisa communauté congolaise ya diaspora congolaise dans le monde diaspora yo yango moko eponi elobi mama yo tomoni okoki korepresente biso po tomoni koza na motema ta ya mama okokosa biso te donc il faut kaka topusana na ide wana parce que na bakontinent mosusu ntango bitumba elekaka ebele ata na kati ya bible te ntango solution emonanaka te nzambe mpe asalaka na mwasi po atrouver solution aponaka bamari po atrouver solution bajésus babotama na basi soki bamibali nyonso oyo tozotiela vraiment elikia topesi ye elikia très ti tomoni bake kolata kaka biloko ya assemblée nationale esi moto abungi azongi lisusu tolobi non qui trompe qui il faut vraiment tolobela nouvelle classe politique na oyo ezo appuyer action ya diaspora pour ngai na kolobela vraiment diaspora lokola déjà naza déjà présidente au conseil des Congolais de France et d'Europe na yebi bien qu'ingénierie nyonso oyo tali musala tosi tosali yawa expertise nyonso ya misala diaspora congolaise esi esali yango awa donc soki kaka opesi chance moto asi asali awa asi akembi na hiver opesi chance asala musala bien kuna akosala mosala mais akosala yango ndenge nini mama présidente mama Justine azali na Belgique makambo ezali tozozongela yo totuna yango epa ya Brigitte mama Brigitte tolobi boye mama Justine aza na Belgique makambo eza kuna na RDC bango déjà baza kopréparer l'élection parce que ntango bazotina biso président ya CENI tokozongela oyo ya mama Brigitte nana ntango bazopréparer président ya CENI eza mpona baélection 2023 oya sikoyo ndenge nini bino bolobi batia mwana mwasi ye avandi na Belgique malobi pana donc biso tomonaki lokola bana mibali baeshiwaki donc bana mibali nyonso baeshiwe toponi mwana mwasi mpo aza na esika wana diaspora moto ekobongisa lokola batiaka biso aparke diaspora tovota te élection na bango elekaka wana diaspora avotaki te mbalo mpe toza na ntina ya baélection te bango balongwa na bisika wana biso diaspora tosi tozwi nyonso ndenge mama lobi toyekoli deja tovandi na mboka na bango toyekoli bango tozwi oyo tokokaki kozwa bato bakoka kosala maçonnerie basali biso mpe tosali bagent d'escale kosala na aéroport tosali biloko wana toyebi nde tokoceke bato toyebi basali maçonnerie basali baélectri nyonso ti tosala tomoni ke toza déjà métier nyonso tosi tosala yango tokoki tomoni ke il est temps tozonga na mboka na biso toconstruire mboka mpo mboka wana na esala baconstruire yango te donc mboka biso fo tozonga totonga mboka na biso yango moto toponaki eza mama parce que mwana mobali aeshuwe mama ayebi mwana aliaka nini na ntongo mwana faut que les classes avant que les classes il faut alia ntango auta classe il faut alia avant là la faut alia sikoyo nyonso na ezosalama te tozwa bana mibali totia bango kote donc biso diaspora apport na biso ezali yango wana mama jisi azala na Belgique azala awa ezaka ndenge moto mais bango nyonso bao baza kuna bauta mpe bauta Belgique baboshab soi-disant baprofesseur so mpe ya bichakuchaku nayebi te baprofesseur mayele eza te base kolala banzala wana na Belgique mama Justine azala za na Belgique azala za na Paris do biso nyonso diaspora mobima toponi ye soki olobi ke tosala mamba vote eza te parce que pays eza na occupation tokosala vote te donc babosala mamba élection moto asenyi wana bazoya soki bonsoir soki jonsar soki nani rosar malonda abosala makambo élection donc toana kutu makambo élection te mboka na biso eza occupé donc là où il y a l'occupation donc on n'a pas besoin des élections
tosala ngo te parce que système ekozala kaka parce que monguna bombami na nsima élection bandeko na ngai na zoyisa bino banguna badongolo miso ya koto oyo babombamaka na nsima élection oyo balekisaka wana liboso ezaka image mais na nsima na bango nde eza bato ya koto balingi biso tozalaka na batension mpo mboka na biso bonga te bango biso so toza boye bango ezokoarrange bango il faut tochanger système mosusu faut tochanger yango toyele bino ye donc ezala na Belgique ezala za na Paris donc ezaka ndenge moko biso toponi ye si s'agit tosala réunion mo ba munene mama justina sala conférence mo fo ezala bato nyonso bato tozobenga bamama bapapa bango nyonso baya ato eshuwaki na toyebika boya po tobongisa mboka il faut ye asala eloko mo mpo aloba mpona mboka ekeli biso eloko nini totuna eloko nini ya sika oyo lelo ntango bozopesa proposition na bino ke mwana mwasi nde adirige RDC eloko ya sika oyo mama Justine akomema lelo oyo classe politique wana bazosala te ezali mama wana mutuna ya bien parce que respect kaka ya institution ya mboka korespecte yango elingaka mutu ayeba deja institution ya mboka wana eza nini soki oza na bato ata bozoprone état de droit olakisi bato droit na bango eza nini bayebi yango te ndenge nini tokokende na biloko kaka ya baslogan alors que sur le plan pratique mutu azoyeba likanisi wana eza nini il faut quand même tozongisa bainstitution oyo eza na légitimité na souveraineté oyo ezotia mboka ezala état oyo etelemi vraiment na bato barespectaka état wana or ça ne se passe pas sans l'exemplarité il faut bato baza exemplaire eza muyibi te nde azomema lisusu makambo ya vérité ekosimba te tant tokolobela légitimité bakolinga te parce que bayebi ke baza kaka na bakwaki na bamo wana eshokaka bango donc biloko nyonso oyo eza ya bien ekoshoke kaka conscience na bango et du coup bazotia bakale parce que bazo mi yoka déjà touché sur quelque chose ça va pas donc il faut toluka mutu moko ata aza motema pembe te mais oza aza kan toponi déjà na kati ya diaspora mutu te ayebisaki biso ke mwasi wana aza mabe te mwasi wana aza bien soki topesi ye occasion atambolisa mboka ndenge tomoni mboka na biso mboka ya bato mosusu awa ezotambola tokosala yango bien parce que toza na expertise toza na expérience tosi tosali awa et puis congolais nyonso ya diaspora na ndenge alingaka mboka na ye talaka ya ndenge tokisaka na bavacances wana na bacontener nani asalisaka biso tala bawestern union mais kasi yango tozotuna da quel moyen bawestern totindaka ministre nini député nini azosala western na shege sur place ezaka bato ya poto balingi toleisa bango ata bazosala bamarche wana tosali bacotisation te bato bazozwa bamai kuna diaspora ezosunga mais bato bazofutama po peuple wana ezala peuple debout basalaka nini mpona peuple bazonyokama peuple bazotiola peuple tu vois donc premièrement mpo na ngai eza vraiment toluka tozala na bato oyo peuple etieli confiance soki ata ogouverner par défi okozala na yo mokonzi mais yo moko okomona kokosala ata meeting populaire ata moko te kanambe asala 18 ans wana asalaka meeting populaire jamais esengoka kokutana na peuple ozoloba na peuple nde kikondi tala ndenge mama Justine ntango akomaka na long peuple ye na aéroport elondi ata toza na kati ya basale mais eza déjà exemple ke peuple soki apesi yo fait vert okodirige bien lokola bamboka mosusu tozomona baprésident bamboka mosusu barazaka bamur te bazalaka na bablende ntango bazokende kotala peuple te batambolaka na makolo mais est-ce que tozonga kote ya mama Brigitte est-ce que lelo toyebi ke RDC edino image azoloba ngo mikolo nyonso to azoyemba ngo tina bemission na ye ke
RDC na biso est commis parmi les 8 pays les plus pauvres dans le monde. Bozo Kanisaki ko diriger RDC. Est-ce que ezali lelo facile parce que pourquoi to lobi ndengwana pona kotala avant que to kota na likambo insécurité ya RDC mboka na biso kotala ndenge Félix azo diriger RDC. Maman Brigitte ozota na musika omoni ndenge nini économie ya RDC commis par terre. Okokolo bani na likambo. Donc là on a kokolo bananga na zonga na mwa mukende ngono baki. Ah olingo bakisa susu mukela. On a maman likambo te bakisa bazolanda. Koko sala on a économie ndenge za bien te. On a mboka. Donc il faut eloko ekope sa solution na Congo, il faut kaka dena lobaki comment dirais-je? Bonne gouvernance. Non. Batuno so ba bima libanda ba benga na bango. Élection kozala te. Pour Kabila quoi longwa wana na Félix il faut soulèvement populaire ça peuple ne fois tellement quand tozo bandelango à chaque fois surtout ça émission na yo na loba bongo population muntazana na pouvoir ya ko benga na kaka bato so totali ya jamais bato benga na kesa ka population bien sûr banani ba politicien na biso ba ye wana ba rosala loko mote population ka nemba bimi wana bango nem tu bazana kaza bima ina marche déjà le mais basala loko te bazongi te bango bazela kaka matosa ki no mission ba bine mama kaso so ba boto sala nini donc ye azotu na son solution soki bango po moko za kima so ba sala nini ye na ndako no so biloko liezangi atuna nga ou bien ndako na ngam na yo bongisa ngam na bongisa ndako no te so mo ke ndako na nga ça ne va pas on a zana ba droit si on a zana ba droit il faut na profiter na yango mboko mbeba soi-disant loi ezali parce que moto ezopesa moto droit eza loi eza bato saka la loi te donc moto pe moyen eza na droit eza te parce que moto eza na droit pour dire loi et lobby bon article loi et lobby bon donc finalement na droit bo siko loi on a ba respecter en route parce que va changer ba loi nyonso siko yango na foka ka soulèvement populaire moto ko benga na bango nyonso tout na Félix na Kabila soulèvement populaire moto ko benga na bango base la to bino bosolo ba soulèvement populaire boza kuna il faut ba sangisa mongo ba tindela bango mais tant ba bimo na lobby na pesi bango ba muta pesi bango te est-ce que muzitu bemba na Martin Fayulu na batona bango nyos ba leader wana est-ce que ba pesi bango tambo bango bazana ba mbongo mona ni basala rateke muzitu tia parti boyo tia 20 000 baza na ba mongo bazamba bazana ba moko muzitu ayiba pe ba monta en ministre azana ba ndako bele so asoma so sanda akoko zana donatie 50 000 bemba azom bongo wana j'ai accepté inacceptable azana mongo wana azwa karana mususu wana pe bazana ba mbo bako sangisa take ba pesa ba population wana ko ba bima ba benga na soulèvement et ça na ba benga na batu wana osomona te donc on va tourner tout autour donc soulèvement populaire mtezan na base ya bakamunyo surtout pour benga na ba rwandais et benga na indien ba benga na batu nyonso donc soki population a terminé na mundele ko bana na bango ba dongolo miso na bango ba baza ba porte so bozo linga te donc bon pasi ya mvuna na mvuna. OK maman je te répondre donc on dit ouais continuez ce qu'on répond des bisous na question to tuna kiyo lelo tango zota la économie ya mboko zota ndeni Félix azo travail mais économie ya mboka eza nango par terre économie ya mboka eza na ba poche bato ko bana na poche ye moko na Tshisekedi ko bana na poche na poche Kabila na poche o wana ba tiana prison ti lelo aza salarié mais nga ezo lekela nga ni camera aza salarié Kabila soit 200 millions pour quel droit de quel droit Kabila soit 200 millions même quand ba mboka autre ça ba mboka ça développé ba soit ata ba 50 militaires Kabila et puis nani ataki loi wana Kabila soit 200 millions 200 millions par an. $200 000 sur 600 oh ya zozo asala kanango nini asala kanango nini wana nyonso ba trop persi na zo vie sabi Kabila mbongo zo asala kanango nini osomona pasi na bino zo uta wana sino to mukolo musuko yemba nzemba papa wemba ba pasi nanga e uta ko wapi yo na kotuna lelo o e pa nkolo ko tuna nkolo teta pasi na bino uta na batwa na communauté internationale ebisi bino tozongia et pas maman Bintou en tout cas likambo tolobi na ba moyen nini oyo bino lelo tant bolobi vous proposer que peuple congolais maman bana basi pe ba diriger RDC na ba moyen nini ba kokoma na parce que kuna ndenge zabwe déjà bazo bongisa 2023 on ne so diaspora bazoloba on dirait bazo tala kutu diaspora ti siko na ba moyen nini kokoma yo moko monique eza déjà système mais si est mis installé donc ba revakana bango de par lisusu te retraite pété ba revakango te
biloko nyonso bazozwa tous les postes sont à vie basénateur baza à vie yo mona ngo wapi attendez boliaka bambongo bapapa na biso attendez boliaka à un certain moment hein? Il faut lobelaka quand même que nasina oyo nasina zui ekoki nasala ta iloko moko justice sociale eza wapi hein? Justice sociale nani akoya kosala ngo soki eza bakongolais kaka mboko te bazolakisa biso lokola congolais akoki kobokola mboka na biso te il faut ka tozelaka mutu moko aza hypothétique ou bien un sauveur moko hypothétique akoyaka tozelaka pendant que biso tozozela bango bazovide bakese ya leta tala tina bareserve ya banque centrale yo omonango wapi omonango wapi mutu akende kozwa ti réserve ya banque centrale donc mboka ekomi kaka vide boye toza na eloko mosusu te et puis bolingi tosala solution miracle non solution miracle eza te solution miracle eza te ngai nalingi bonne gouvernance elekaka na choix ya bato ya peuple choix ya peuple ezala na possibilité ya kotia bato ya bien bato baza na motema bien bato baza na témoignage ya bien bato baza ba exemple na kati ya société okozwa muyibi te et puis opesi ye pouvoir et puis ozozela eloko ya malonge euta kuna non c'est pas normal wana eza kolalisa biso na kati ya bongi moko tokokende ntina ba 100 ans na système wana yo oyebi ke ndenge kanambe aza wana soki kaka aprofite na bamarche wana esimbi te mais azongi ti na batambo mama azongi après soki azongi tokosupporte ye lisusu akochange petit ekozala ba 70 te ekozala ba 7 ans après akomi empereur et puis akomi lokola babokasa ezala kaka boye po aza na ye jeune donc soki bopesi ye beki moko lisusu akozwa yango mibale et puis atikali 100 ans. Ok, dino image en tout cas tokomi pena kokende na biso po lelo tozali na makambo eza tension makambo ba eza tellement ebele ezosenga kefo tolo ba yango ndambu ba émission ezala ebele po na moni ke boza maloba do bino boza basti fo mama côté na ye mama bougie pe côté de po po boza pena na maloba ebele mais totuni boye ouais likambo oyo ezali insécurité na est lelo toza na 7 pays oyo bakoteli biso na kote ya este ya mboka na biso oyo bafandi kuna bazali mpenza kozwa oyo ezali babien na biso babiloko na biso oyo tomona mpasi baresource ya RDC mama Brigitte mais tozali na basoda armé na biso oyo baza kuna bazosécurize mais comment peuple wana aza toujours moto ya kolela ke insécurité eza makasi na este ya mboka wana question ezali boye pourquoi bapays nyonso tu wana balingi kaka oyo ezali RDC et puis nini armée na biso pena bakoki koaméliorer lisusu mpona kosilisa insécurité eza na est nde nakoko répondre pourquoi bapays mosusu balingi mboka na biso les 9 pays wana oyo pays limitrophe oyo nyonso tu eza na bafrontière na biso mpona nini balingi mboka na biso po bamoni ke bakongolais baza bazoba bazwi bango président moko étiquette batie wana ngai obenge substitution Félix aza substitution bayebi ke azwaki te donc nyonso bakoloba na ye ya ndimaka lokola azoluka légitimité ye asoloka na baprésident wana nyonso ozomona baprésident na nyonso tu baza bacamarade ne baza bato na ye donc bayebi ke facilité moko eza wana bayebi ke aza na facilité nyonso tu bakosenga ye akopesa bango donc bafrontière nyonso tu eza ya kofungwama mpona nini Félix aza na biloko oyo ye asiniaki soki bozomona insécurité eza na Congo insécurité na bafrontière eza biloko Tshisekedi asiniaki na bakor na bango bakor caché ya Tshisekedi eza na oyo ozotunanga eza moko na kati ya biloko Tshisekedi asiniaki oyo na ntina insécurité ezali neti l'insécurité à l'est et l'infiltration rwandaise dans l'armée et la police doivent faire l'objet d'aucune menace. Donc il y a surtout des menaces moko ezalaka eza biloko oyo basinisaki ye et puis ye andimaki ye apermettre bafonction nyonso to fungama mpesi makambo nyonso to Kabila asalaki na ntango Kabila moto oyo bakokondamela yango aza. Les actions que nous faisons ici en France sont vraiment des actions d'accompagnement des femmes à la création des entreprises. Oyo ya kolakisa basi ndenge bango mpe babanda kolinga bongo
parce que basi mosusu balingaka kolobela mbongo te balingaka kolobela mbongo te mais faut tolobela mbongo il faut mpe tosalela mbongo tosalaka mpe mbongo or makambo akozelaka baparti politike nde koya kopesa biso bambongo wana eza te soki olingi ozala motu monene po osala politike po ozala riche oza motu nayebisi oza motu soki olingi ozala riche crée nde nayebisaka basi créer baentreprise na bino bozala bamama Amazon bamama bao bavandisi mboka po koza na investissement moko soki tolobi tozotonga mboka tokobenga na biso mutu amemi capital na ye toza na ebambe nde tobandaki donc tous les 4e samedi du mois tokutanaka na cité de science na porte de la Villette bapesa biso sale wana na cité de sciences et de l'industrie bato nyonso bayebi yango métro ligne 7 porte de la Villette chaque 4e samedi du mois tozoproduire bamama ndenge ya kocréer entreprise tosuki wana te toyei komona bamama na kati ya diaspora bazoyimayima mpona salaire eza salaire ya malonga te toyei kokanisa lisusu totali tolobi soki bazolela salaire eza bien te il faut tolakisa ndenge basi bakoki kozala na réserve financière oyo ezouta na kaka na ndenge na mayele ya kosalela économie donc épargne tolakisi bamama ndenge ya kosala épargne et puis tocréer eloko moko ya banque alimentaire tozwi bacontrat na 13 magasins awa na France oyo epesaka biso biloko après toye koredistribue yango na bafemme entrepreneur na bamembre adhérent na biso ou bien kaka bafamille nombreuse ou bien bachômeur bato nyonso bami approvisionné déjà na biloko ya kolia na prix moko dérisoire comme ça toza sûr que dans chaque mois sur le plan il y a renforcement ya capacité financière ya famille au niveau domestique tosala déjà pour pouce bamama ebele bazotémoigne basalaki baéconomie ya ba 500 euro ya biloko ya kolia kaka na mois bakomi na ba 40 euro ya biloko par mois wana eza rêve te tosali yango touti kozwa mpe bamama nyonso bakoya bamama nyonso baya acorde makani olikokwakaka biloko aloke bafamille baza na posa na bango mindele nde bayaka bacongolaise tozozela bango sikoyo tozweli bino entrepôt kaka awa na Courneuve Aubervilliers tous les jeudis et mardi boye kaka na entrepôt wana numéro 34 osali bacourse na bino eza banque alimentaire oyo ezosunga mpe baaction oyo ezosala mpe association ezala na baassise financière mpo ya koede bino tokobakisa baplaire na bino namoni bato baza nsima ya kamera basepeli oyo nyonso bolelaka mpona bamatanga tout ça est ce que boyebi ke na cadre ya copropriété syndicale oyo loi toza nango ya statut na biso juridique ya haut conseil tokoki kosala baregroupement ya baassurance vie ya bamembre adhérent tozotala makambo wana nyonso ndenge kaka bamalien basalaka biso mpe tolamuka communauté elingi bato bayebi déjà basali déjà na administration moni côté na bato nyonso baseki na mama Brigitte oui parce que bafamille mosusu soki baza na information te bayebaka te esalamaka kaka wana ozomona esi boza mpe partout na babelgique wana tolobi eza de France et d'Europe ekoki kobotama esika nyonso soki kaka groupement ya congolais ebengi ke basi bakokisi nombre boye soki 50 personnes ya bacommunauté congolaise toza déjà na Congolese integration oyo toza nango partenariat na Washington tosalaka déjà ensemble ndenge tozosunga communauté nde ozomona bato soki bazolelela babese ya baprix ya bapasseport eza bapartenariat baalliance wana mpe ya associative nde ezolobela circuit ya milieu social ya bato ezala mpe bouclier te parce que mutu ya Congo azosala kaka
na sujet moko ezaka sujet politique mboka mobimba eza ekozala ekobonga te kaka na parti politique. Il faut total développement durable, il faut total option, il y a développement, il y a les ressources humaines. Dans un dernier pays en développement, il y a ressources humaines. Yo moni bazo le belangote batala kaka nde parti politique biso to lingi to tia ba mwinda biso to lingi to construire ba eco village biso to lingi to sala ba banque alimentaire ba supermarché oh nyonso to sali awa ba corps de métier nyonso to sali awa ba école ba nini biso nyonso oh nyonso to sali awa to vraiment en tout cas mama Bintu to moni za mulai mais to kosola ngo pena mbala mama Brigitte namoni tozokende po tochite mozaki mpetre likambo ya dik po Félix asala bato so bayebi secret na depuis ozongo wapi ezalaki na nini otikalaki po mpenza balandi bazwa yango prochainement mais question malobango d'accord nazonga mbongo arrière moke mpona situation ya 100 jours wana version de l'auteur et puis l'école atiaki gratuité ya scolarité sikoyo mona pas que les gratuité c'est ça gratuité ofanda il faut batonga bekola bien Félix ofanda na poto ofanda na Bruxelles pendant soki tant des années ofanda na poto oyebi bekola awa ndenge ezali oyebi bacrèche awa ndenge ezali mokomisi wana okende bacrèche na kofilmele bino bacrèche botala confort oyo bana mike oyo babana une année 2 mois 3 mois et place nini bavandaka na crèche na filme na routine elebe mpo botala azosala nini ekole il faut batonga bekole ya sika batonga bekola sika batia babamba na bafandaka likambo nini ofandi bozoloba te bana mosuku baolia nini awa na ekola awa bana balia na cantine kuna ta mosuku na ndako alie te olia na cantine mais nyonso wana ça fait partie ya baprogramme ya baaction mwana soka alie na cantine afuta donc ezoko se développer yo ofandi bosala oto tozana besoin tomona baaction 100 jours totie wana na kati ya 100 jours ezalaka solo montant il y avait beaucoup de choses sala oyo mosusu oyo ezalaki na kati ya solo montant donc na nga na bakisa moke mpona Félix ndenge alobaki ya kofilme na ye te eza mpona bakor oyo ya signaki nga nakende kofilme nakuti bakor oyo ya signaki epui moto azoloba yango baza bato bango koto batiela baconfiance bato bazoboma biso bango nde bango place kaka bango bakende donc accord liboso oye Félix asignaki mpo ganyangi na ye te bazwi babi ozala wana substitution osala biso boye azondima kaka wi lokola ntango aneke azondima wi eloko liboso asignaki le sol et le sous-sol mine appartient à Kabila. Le sol et sous-sol appartient à Kabila. B. La caisse de l'État finance l'industrie. Gérard Tchobi, je serai million sur Wana. Namaboko à Kabila. Aucun crime commis à l'époque de Kabila et ses adeptes ne doit faire un objet d'enquête. Donc, le crime mignon surtout au Kabila Sala et pour ça, objet d'enquête pour le Belangote. Donc, ma tournier, aux hommes produits, mais le crime mignon surtout au Kabila Sala, on dit à signer. On les a trop. 4. L'insécurité, on a mis pour la sécurité. Donc, il y a un signé qui va rendre n'importe quand, Balungi. Baza partenaire bakokota lengo so lido baboma yeko yango mona so monde ke makabosa mbona ya kima so mona donc ya ko belo monte pour assassiner les gens. 5. Aucune stratégie de développement du pays ne doit être définie à l'exécuter et exécutée sous le mandat de Félix Tshisekedi en présence de Kabila. Donc là on doit exécuter ça la présence ya Kabila, la présence de Félix ça et là on doit exécuter parce que Kabila Zawana. Donc on est sur le bassin de la matin. Après la mois 6, nul ne peut permettre de diminuer ou affaiblir l'influence du Rwanda et Ouganda au Congo, ministère de coopération et de l'Église. Au monde régional. Donc on a la Rwanda bakota Rwanda. FARDC au monde avant FARDC ça va Rwandais. Biso ko na FARDC police la biso congolais ça te la kati wana. Et ça va faire des choses à Rwanda, il y a un monde à la tête, il y a un de l'autre, il y a un ceux qui m'ont d'abord dans la carte, il y a un ça va comment ça. Vous comprenez? Donc, moi, je suis un qui n'a pas Sabino, il y a Félix, à ce qui n'y a pas à Kabila. Ma belle, merci à ma belle, soit là, insécurité, soit là. Donc, pour la sécurité, c'est la paix, parce que c'est qui a aussi la paix. Pour sécurité, et si là, il faut que Félix, n'a qu'à et sécurité. Et puis, ils ont la canango facile.
tant que ça vraiment un chef établi esengaka nini bato bayebaka te soki kombo kaka ya Congo République démocratique du Congo ezopesa yo badroit po opesa cotisation na Nations Unies tokotizaka po tozala na kimia donc tozokotize ya ofele pourquoi insécurité ezoume parce que mutu aza wana auta kodéclare te que le pays est en guerre. Est-ce que boyoka bango bazoloba que le pays est en guerre? Phrase moko kaka elokuse tala ndenge covid ezalaki Macron awa alobeli yango 7 fois dans un discours on a covid nous sommes en guerre, nous sommes en guerre, nous sommes en guerre. Sikoyo papa na biso banda kanambe 18 ans oyoka ya alobi et que pays est occupé jamais bazo bomba et tant que le chef, le garant de la paix ne déclare pas que le pays est en guerre, eh bien solution est comme on a noté. Donc todingi ki baba wana isila soki akomi baba esila aloba sikoyo ezomonana te bato nyonso bazomona ke cette armée sont en guerre nani mosusu akoya koyebisa biso ke pays eza occupé te bato nyonso bamoni ke pays eza occupé. Donc il faut les garants le garant ya magisture suprême yé moto na biso tokanisaki aza congolais lokola aza congolais bato mosusu bazolinga ye kaka lokola aza congolais mais atikaki baba aloba que le pays est en guerre soki alobi pays est en guerre vraiment en tout cas lelo balandi balandaki biso balandi ya Diamant Noir TV makambo kotuna bino eza ebele mais oza bato fo moko parce que makambo leki ebele mpona lelo bapeple bakoki mpe kopema mais tolobi boye biso bapeple congolais tozala mayele mingi surtout ke balandi ya Diamant Noir TV ntango bozotala biso tomoni batangeli biso badile oyo Félix asala na Kabila kaka tozolanda toyoka bino na bacommentaire soki oza d'accord tolobi kobenga biso te koma na commentaire mama Brigitte tozata ya kotanga bacommentaire nyonso tu mama Bintu botanga bacommentaire soki numéro ya telefone ezali kopesi biso tokotia wana mpona bandeko edino image ya kotiela biso numéro ya telefone babenga bino yango tolobaka Diamant Noir TV nayebi te nakozala na exploration kopesa bino te donc fotoka bango moko po bapesa bino explication mais mpona tosukisa tolobi boye mama Bintu mpona bandeko balandi lelo soki balingi kosadere po baya ndeni baassociation ndeni bakosala na mokuse nyonso mpona kokutana na bino po bandeko bakoluka kota kolia bato babukanaka te bakoya mpenza bakokosala ndeni. Ok, merci maman. Toza na site internet www.afas2013.org wana mpona Action des femmes africaines solidaires pour le développement. Sinon pour le Haut Conseil des Congolais de France, obengi na 06 68 58 66 42. Et là, vous pouvez nous retrouver au 6 rue Adam Ledou, na Courbevoie, ceux qui bovandi côté à Haut-de-Seine, pembeni à Défense, ceux qui bovandi côté Gare du Nord, Saint-Denis, tout ça. Donc, tozoeli bino lisusu esika ya rencontre, eza na 34 rue Émile Zola, boye beaucoup de biso kuna chaque mardi et chaque jeudi. 34 na ville et à Courbevoie. Ah, parce que Émile Zola est belé. Émile fait à Paris, tout ça, Émile Zola. Non, Émile Zola. Pembeni kaka gare, côté Aubervilliers. Merci. Maman Brigitte, yo pe tolandi yo mpona lelo bato bakolanda mbala ya nsima me moni nokoki koyebisa bango mpona lelo likambo nini ya suka message na yo ezali message nanga suka ezaka soulèvement populaire okanga na lingi yango soulèvement populaire fo esalama mpo bato wana bato so soulèvement populaire esalami te baokende na bango te bapoliticien mpe baosala na bango eloko te bakoya kaka babimisi bato nde baosilisa soki basilisa so 19 mutu na mutu asilisi oyo ake na ye ezomona solution ezozala te solution eza kaka mwana mboka bango porte solution mutu mosusu aoyelo solution awuta na Paris awuta na Angleterre aza te bato wana mutu bazosepela bino bozala na pasi biso oyo atoliaka na biso me bino nde tomoni panda konfirma bozwaki eloko te mais bosala makasi bino moko bobima ezala politicien asangisi bino te bino moko bobima mutu aza na nzala mutu aloba so aza na nzala te oklie te bapesa oloko te fo bobima na balabala soulèvement populaire fe ça omona suka yango wana alobi yango wana
Ok, merci. Vous avez un nalingi kaka nabakisa vraiment botika ndeki fanatisme kifanatisme ekomi lokola aveuglement ezomema biso nulle part. Donc vraiment botelemela mboka botelema ndenge bobandi kaka boye tokende cette fois-ci jusqu'à la victoire tolingi bino makasi vraiment nzambe merci na balandi nyonso oyo bolandi biso lelo topesi mbote kaka na bato nyonso tu en même temps bapepe congolais nyonso tu olobi merci topesa ta edino image merci tazalaki na nsima caméra mpenza edino image merci na yo a très bien